Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Kandi Yaba Belleville, la patronne, surtout la maman de la famille Libota. De l'autre côté, pe Tozomona, maman Milo, Tozomona pe Irsile, Peshanga Yaba Irsile. Toyebite, Toloba Lelo, Sango, ya Esengo, Toloba Sango, ya Mawato, Tolobango, Ndenge Nini. Salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Toye Kaka, Ndenge Bomonaka, Ndenge Boyebaka. Donc, ce qui bomoni moi vidéo ya sika ekoti surtout na chaîne Nabiso, c'est que makambo moko ya kitoko ezato, makambo moko information moko ya mawape eza, donc zalaka moi bongo, donc moi information eza yango bomonaka ba vidéo ya sika surtout na chaîne Nabiso. Alors, chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, avant tout kota vraiment na makambo Nabiso ya lelo kandenge zalaka na système a bien na système penza o tolobaka système kitoko na kosenga nanu na ba fan nyonso ya mama 1050 ba o nyonso penza ba sepelaka na façon mama 100 kg na biso mama 1050 a s'incarnaka vraiment na barole na ye. En tout cas na senga na bino na système ya kitoko makasi. Bo s'abonner sur notre chaîne, commenter, aimer la vidéo et partager. De l'autre côté, na osenga surtout na ba fan nyonso ya famille Libota, bino moko boyebi, donc photo ya mama déjà ezawana, photo ya la patrona ezawana. Soki nanu osabonate na chaîne na biso na osenga yo na système ya kitoko kaka okota osabone. O commenter pe na vidéo oyo pesaka ba suggestion na yo ndenge zalaka ba moi conseil na yo aimer pe vidéo e kosunga biso. De l'autre côté pe to sengi na ba fan nyonso ya mu pesha Irsile Peshanga ba o nyonso ba sepelaka na ye mingi. En tout cas ndenge zalaka, si c'est la toute première fois ya ko visiter chaîne na biso qui est Étoiline Inès TV, en tout cas je vous prierai de vous abonner massivement, commenter, partager, aimer aussi la vidéo, ça nous fera énormément plaisir. Zalaka bongo la famille lelo toye komona Irsile Peshanga bino moko boyebi. Irsile Peshanga auti Nigeria, donc abando tourner ba film na ekuna, et puis du coup toye komona ye et pas il y a Dinana la douce à qui nous saluons d'ailleurs en passant, star na biso kitoko makasi, moi c'est moko forme makasi. Toye komona ye kuna na ba préparatif ya film na ye ya sika oyo bimaka mingi te. Irsile Peshanga pe akozala na kati. Et du coup kandenge zalaka toye komona ye na tournage na Belle Vie Kandi. Bino moko boyebi déjà Irsile Peshanga aza mutu oyo déjà a s'incarnaka kitoko. Ye pe tobengaka eka pomba scène parce que ceux qui a koti na scène donc wana bo sepeli. Tomoni ye sikoyo na Belle Vie Kandi ya ba Belle Vie la patronne, la maman surtout de la famille Libota. Alors bazo ça là déjà tournage donc à la mingité film ya sika ezoya na film wana Irsile Peshanga aza, mama Milo aza, Belle Vie Kandi aza, donc ekopela bandeko ekopela ya kosakana te kutu na kino makambo filme oyo euti kosila. Donc épisode ya suka ezalaki lelo bandeko, bino moko déjà bomonaki Dinana la douce azalaki kuna. Donc ezo sala kitoko makasi wana kutu topesi mwa ba mbote na biso na système ya bien, système ya kitoko na ye moko tobengaka ye pomba scène, si la bisalu mams de nous, la maman surtout des abakouk wana topesi pe babakouk nyonso ba mbote makasi. Biso na chaîne na biso
tolinga ba comédien na ba comédienne nyonso tozalaka awa pona na kopesa séparation te tozalaka wana to finga kanani to apuyaka nani te bango nyonso ba travaillaka kitoko makasi ya wana topesi vraiment ba mbote na biso epai ya Sila Bisalu kandenge ezalaka. Donc la famille filme oyo ekozala filme moko ya kitoko makasi ekoedike pe bato ebele ekoedifie pe bato ebele boye nde ezalaka tozolinga vraiment unité, union entre ba comédien na biso. Adage moko lobaka, l'union fait la force. Ce qui to komi komona ba makambo bongo et ça la ka bien makasi. Kutu de ma part, ma prière est que un jour to monika filme moko et bimi na filme wana Irsil Peshangaza, Dinana la douce aza, Sila Bisalu aza, Belvi Kandi aza, Tonton Bobo aza, Tonton Omar aza, le président Caleb aza. Donc oh vraiment tolobaka ke ba jouaka kitoko makasi ba président na ba présidente ya ba groupe bazala. En tout cas film wana kozala kitoko makasi. Bolingo nde bolingo bandeko. Boyezo sala bien to yebike ebele abatu déjà ba komi ko finga to mona soki ekosimba to komona kala mingi tepe to koyoka ba makambo ebele abatu déjà ba komi koloba to moni yango déjà na ba Facebook déjà ici ebandi to yebike kala mingi te ba vidéo pe ya TikTok ekozala to yebi na biso ezaka na batu oyo balingaka séparation batu bakolinga séparation bazalaka ebele balingaka séparation sikopo na batu oyo balingaka vraiment unité balinga vraiment l'union en tout cas na osenga na bino bo sala ba moi suggestion na bino kandenge zalaka na ba commentaire moi suggestion na yo pona makambo oyo ba dio oyo ndenge to mona Dinana la douce a joué qui est pas ya Belvi Kandi to ekomona pe Irsil Peshanga pembeni pe ba o jouer pe na Belvi Kandi et puis to mona ki Irsil Peshanga pa pe ya Dinana bozo mona ngondenge nini bozo mona ngondenge nini ambiance oyo bozo zwa ngondenge nini la famille toza besoin na ba suggestion na bino moi ba conseil na bino pe ba conseil o bokoki kopesa pe ba comédien na biso mosusu ba conseil pe bokoki kopesa pe na ba fan na biso kandenge zalaka moi ba conseil ya bien e kosunga makasi boyende zalaka toza bana ya tata moko bana ya mama moko biso nyonso to utika na pays moko tozala na bolingo surtout pona musalo na lobakango chaque jour mosala oya ki comédienne il faut bolingo ezala makasi bolingo penza mosuto monaka bolingo na bango baola kisaka soki moninga kufi wana ndo mona ma bolingo bakomi kosala ba ma cotisation ba émission komi kota wana bomoni ke balingani mais en réalité to mona ebele ba comédien na ba comédienne ba osala vraiment ba émission na bango bazo lobaka ke balingana kate bolingo entre bango na bango ezalaka te. Yango biso to senga na bino ba comédien neti biso na chaîne na biso en tout cas to sepelaka na bino ba comédien nyonso to linga bino makasi to senga na bino bozalaka na bolingo bozala pe na mitema minene ya koyeba ko supporter et surtout ba makambo mosusu oyo zoboma batu lelo eza nini oyoki mwa likambo mutu tel alobaki boye asala ki boye au lieu o affronter ye au lieu o lobela ye au préféré na yo o vanda kimia o na boya kananga ba problème ko vanda kimia wana yango ezo créer lelo ba problème ebele soki omonike OK na ba film to sala comédienne tel asala kinga boy kende ka inde ko kende te pa ya comédienne mosusu to comédien mosusu te kende kaka inde pa ya comédien en question soki comédienne tuna ye likambo bo solo la bo arranger soki alobaki azape mutu oki ko senga pardon soki pe mutu asengi pardonner ye et puis makambo wana esila kaka entre vous deux ezalande bongo mais to mona lelo batu mosusu mona ba swani na bango makambo wana mbala moko na ba réseaux sociaux mbala moko ba émission komi kokota et après bakoyebisa biso ke non eza bino ba chroniqueur na ba chroniqueuse nde bozalaka biloba eza biloba te
mosusu tolobaka yango chaque fois na ba émission ba comédien mosusu na ba comédienne ba pesaka biso ba matière ba pesaka biso biloko koloba parce que tant bokotaka na ba émission wana bobimisaka nyonso na se ya kanda wana nyonso ezobima siko biso toye tozwi ba information tosali na biso ba analyse kandenge ezalaka tosali na biso ba analyse pona batu oyo balandaki bino te tosaleli bango ba analyse topesi bango pe ba information donc tosenga vraiment de mon côté de ma part surtout no senga na ba comédien nyonso bozala vraiment na bolingo eleki nyonso bozalaka batu oyo bayebi ko pardonner pardon eleki nyonso bozalaka batu oyo bazala mitema minene soki oza mutu mutema munene en tout cas ba makambo mosusu oko affronter yango mais soki oza mutu kaka na kokaka ko supporter ba makambo te soki ozo supporter ba makambo na yo te en tout cas soki omoni mwa problème o comédienne tel alobaki o nani alobaki en tout cas vandisa ye bosolola bosilisa ba makambo ezala bongo en tout cas de ma part na sepelaki makasi eza vraiment esengo moko kandenge ezalaka donc information moko ya kitoko makasi komona lelo Belvi Kandi bazo jouer ensemble na Ursule Pechanga et ça la kinga bien komona pe Dina na la douce ko jouer na film pe ya Belvi Kandi et ça la bien makasi en tout cas beau travailler kaboye to yebike si la bisalu pe na Ursule Pechanga na Belvi Kandi na Dina na la douce donc andenge zalaka ba tonton Bobo ba tonton Marie ba papa Serge le pasteur patron un jour pe bango nyonso kande ba jouer kitoko ba ko se retrouver na film moko bango pe ba ko jouer kitoko makasi to yebi yango nous prions surtout pour ça surtout za bana nzambe donc to limitaka nzambe te to yebi ke moi ba kandenge zalaka moi ba matata eza mikolo yo tala kaka ba fan ba tombokaki ba fan ba salaki mais to yebi ke nzambe aza nzambe ya bolingo nzambe akosala vraiment ngolu makambo nyonso ekosila donc makambo nyonso okende tellement kitoko makasi wana tosengi kana ba fan ndenge ezalaka en tout cas ba fan tosunga pe ba comédien na biso ba fan surtout tosunga ba comédien na biso na ba comédienne na biso dans le sens que biso parfois eza biso nde tozotia ba trouble entre ba star na biso ba fan toza vraiment à la base ya makambo wana. Pourquoi je dis ça? Parce que tozo mona ngwata na ba émission to présenter au mona mosusu présenter moi émission so ki ya comédienne intel au moni batu mosusu ba komi ko finga ye parce que balingaka yete tango mona batu bazo finga ba mususu pe ba fan pe ya comédienne wana pe ba koti komi bango pe ko finga donc échange de paroles quoi ba komi ko sala bongo ezo sala pasi yango to mona lelo ba star na biso siko e komi ko tia moi confusion makasi mais jamais okoki ko mona ke no star intel alekaki na ba chaîne azo finga intel ba jamais oyoka bango bazo fingana mais ba conflit wana to mona ngo ka epai ya ba fan de ezotambola ke mati komi ka bongo mais bango na bango jamais omona ke peut-être tout peut exemple o Belvi akota ki émission alobaki mabe pona Ursule Pechanga te o Ursule Pechanga akota ki émission alobaki mabe pona Dina na la liste o si la bisalo akota ki émission alobaki mabe pona nini Ursule Pechanga te to mona angote mais eza kaka ba fan entre ba fan na ba fan ezaka bongo et je suis sûr déjà to tanga ki ba commentaire ya batu mosusu na ba Facebook ba komi déjà koloba o Belvi Kandi abengisi Ursule Pechanga ba tourner ensemble pona ko lakisa si la bisalu boye ba makambo mwa ebele toyokaki mais bandeko une chose à savoir jour moko na landaki interview moko ya nini ya Belvi Kandi donc interview na ewana ça fait déjà plus de 6 ans oui donc ça fait déjà 6 ans parce que interview wana ezaki à 2017 oyo Belvi Kandi alikaki en tout cas na koloba na nyonso mingi bando loba sur Ursule Pechanga pona kotala bien relation ya yena Ursule Pechanga ezateke bandi lelo oh parce que Ursule Pechanga kindaki Nigeria aye kozonga yango relation na bango ekomi kokoya te mais nini
Belle-Vie Kandi depuis kala déjà abando loba malamu abando loba bien pona Irsil Pechanga. Irsil Pechanga peka na interview wana avant kuto émission ebanda Irsil Pechanga pe aloba ki malamu mingi pona Belle-Vie Kandi. Donc moi union ezalaki déjà moi coïncidence ezalaki, moi connexion entre bango mibale ezalaki. En tout cas na ba émission wana nyonso alo solo laki ba poser ki ba question moko moyen kutuna loba ba question wana ezate na boy nanga polémique kandenge ezalaka. En tout cas lobaki vraiment mingi malamu pona Irsil Pechanga. Kutunga ebando kamusanga komona bane nyonso yo Belle-Vie azo travaillaka bando bengisa Irsil Pechanga te to Irsil Pechanga bengisa Belle-Vie Kandi parce que en tout cas connexion na bango eza ya makasi yo tolobaka na anglais eza very strong relation penza na bango ya eza bongo siko lelo to komona bato ebele bakomi kokota déjà makambo yo oh Belle-Vie Kandi abengisi Irsil Pechanga parce que ayebi ke Irsil Pechanga na sila bisalo bazoyo kanate nani ayebisi bino ke bazoyo kanate eza ba makambo ba fan bandeko. Est-ce que bombo yo kaki si la bisalo koti na ba chaîne pona kolobaki Irsil Pechanga za ennemi na ye tin to Irsil Pechanga lobi ke si la bisalo za ennemi na ye tin wana ezaka ba makambo ya ba fan bazo kote la makambo ba fan ba okota ezaka bongo. En tout cas bandeko za ya pasi ba fan to sunga vraiment ba star na biso to sunga bango to lingi l'union fait la force yango to linga tolingi bolingo entre bango balingana biso tozala wana pona ko diviser bango te tozala wana pona ko soutenir bango ko sunga bango soki osepelaka peut-être na Belle-Vie Kandi continuer na yo ko sepela na ye soki osepelaka na yo na Irsil Pechanga continuer soki osepelaka pe na sila bisalo continuer to yebi ke sila bisalo za mwasi ya makasi et puis ki camaraderie ya sila bisalo na Irsil Pechanga ebanda lelo te ebanda lelo te eza ki camaraderie moko ya kala makasi eza ya kala. Donc badneko to kota te na relation na bango te biso to continuer ka kosala msala na biso eza ko soutenir bango spirituellement physiquement moralement wana penza ndeza msala na biso soki omoni mwa film asika kande mikolo tourbillon eza nde likambo bokota bokenda kuna kotala ko commenter ko laki soki bomoni pe kinkin makambo kuna ezo indisa ale bokota botala bo commenter bo partager ka boye. Donc tozala wana pona ko soutenir bango. En tout cas eloko yo esala kinga kitoko ona lobaka chaque jour tokos makasi. Donc ezala vraiment bien. Comme on a vraiment ba pomba scène na film moko boye bango baza. Donc oyebi déjà que film wane kozala suka makambo. Bon continuer ka boye. En tout cas surtout courage à vous, notre maman, la maman de la famille Libota. Continuez na msala na yo kitoko. De l'autre côté pe Irsil Pechanga. En tout cas msala ozo sala pe ezomona na miso. Continuez ka boye. En tout cas oza na étoile ya munene kandenge zalaka. Nzambe a continuer toujours ko batela yo yango ya boye nde tolingaka. Ba benga yo susu na ba pays mosusu tolingi pe na ba film américaine okende pe ko tourner kuna. Tolingi pe yango wana penza nde eza ba prière nanga ngana loba nanga chaque jour okende pe un jour ba eko bengisa yo ke non Irsil Pechanga film yango na Amérique ya ko tourner. En tout cas ok pe nde to mona kaka ba Nigeria ba komi ko tourner kuna neti Geneviève akomi ko tourner kuna neti ba oya tourner ki film a Gloria na Esther Gloria wana akomi ko tourner na ba américain. Biso pe tolingi bongo ba congolais na biso ba congolaise na biso pe bakota na mwa makambo wana ya wana topesika ba mbote na biso ndenge zalaka topesa ba mbote na biso na le président Bobo Manoka wana topesa kaeka ba mbote topesi pe ba mbote na Grâce Luzolo. De l'autre côté topesi pe ba mbote na Cardozo mille esprit topesi pe ba mbote na biso vraiment ya kitoko na Mama Nicole et Bakata. Et pourquoi pas le pasteur patron papa na biso moko ajouaka pe kitoko. En tout cas topesi pe ba mbote moko ya moto
topesi pe bambote na bandeko na biso nyonso ya sika babone na biso ya sika o bakoti na chaîne na biso. En tout cas Ervin tomoni mosala ozosala kuna bacommentaire nde bacommentaire continue ka boye nzambe apambola yo mingi makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, nous voici vraiment à la fin de notre émission de ce soir. Kandenge Zalaka, bo continuer ko partager, bo aimer, bo commenter pe moi ba suggestion na bino concernant film Oyasika ezobima bo pesa ba suggestion na bino et ko sala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bye bye.